totikala kaka na likambo oyo etali conférence ya collège de technocrates na simana yango magazine Ereka tokitaki tosolola ki bongo na madame Angèle Makombo oyo azali pe moko ya kati ya collège de technocrates bozwata ya kolona ndenge nini akomantaki conférence wana Ereka. Merci, merci fidèles téléspectateurs et à magazine Nabino Ereka Info. Bo outi Kolanda conférence Ndengenini et Salami. Je crois que Tozali na Oazalaki Bongo officiant ya conférence yango. Madame Angèle Makombo, voilà, tozane awa nde akotonaye to akoyeba komeka un peu ko décortiquer ko pesa sur ba détail ya thème pe motivation ni salaki ki ba yeba ko organiser activité oyo. Bonjour madame Angèle. Bonjour papa Mardoché. Oui, tous en a plaisir makasi ya kozala honorer d'abord na activité oyo Salami et alors d'abord ni motiver bino tonto ba pe d'abord que bozali banani oyo organiser et activité. Bon, biso toza kombo na association na biso eza ASBL hein? Association à but non lucratif comme on ango le collège des technocrates. Botama juste après alternance ekotaki na mboka na biso na janvier 2019 tolobi alternance ekoti régime asika mupepe asika ndenge nini biso ba congolais toko sala poto accompagner chef de l'état président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na vision na ye ya sika na vision na ye ya bonne gouvernance vision na ye ya état de droit. Bon, tozali groupe ya bato, ba congolais, to sala misala na ba domaine ebele, hein, toza na ba architecte, toza na ba ingénieur électricien, toza ba baza ba cadre ya SNEL, ba cadre ya banque centrale ya Congo, nga par exemple naza ancienne fonctionnaire internationale na ONU. Donc biso nyonso en tant que congolais toza na expertise ango totiango na service ya mboka na service ya mandat oyo to soutenir président. Donc to sanganaka régulièrement ba réunion na biso ezalaka awa kutu na siège na biso to sala ngo dimanche to analysaka ba souci ya peuple congolais ezanini ndeni to ko bongisa makambo et na ko pesa exemple par exemple to kanisa makambo ya corruption hein petite corruption oh ya roulage ti ya grande corruption batu ba ko yiba bambongo hein to kanisa pe makambo ya agriculture to kanisa à un moment donné après alternance tension ezalaki entre biso ba congolais ezaki mawa trop hein po oza kasayen moto ya bandunda lingi yote moto ya Équateur tolobi non biso toza quand même bana Congo toza na expérience expertise totanga il faut to sangisa ba congolais to sala ki ba réunion awa ya kitoko makasi to sali ba conclusion to tindi yango na présidence de la République donc mosala na biso yangwana et dans ce cadre là sujet moko vraiment ya mutuya toza koloba il faut to kanisango eza sujet au balobi na lopoto la normalisation et la métrologie. Et ngai okomona naebaki eloko métrologie normalisation ezate naebaki te kutu moto memeli biso sujet ango orateur na biso alelo monsieur Bertin Tumba alobi bango petan bakina kotala ba sénateur ya en 2014 ba sénateur balobaki mais eza nini normalisation nini métrologie mais nakoko loba na mokuse na loba na mokuse normalisation eza nini ezali processus moko hein eza concept moko et engeli que na ba domaine nyonso ezala éducation ezala agriculture ezala médecine ezala industrie il faut tozala na ba repère na ba référence par exemple okoloba sac na biso à ciment eza combien ce qui est 20 kilos mais eza na ba ingrédients nini ekotaka na kati ya fabrication ya ciment or na mboka na biso souvent
batu batalaka makambo wana te. Donc na mto osanga ndenge na ye. Na ndenge na ye. Na ndenge na ye babeteli nga lisolo moko ya solo. Camarade na biso moko malheureusement lelo ayete na conférence ayete azonge pa na ye na pokwa apelisa mwinda na ndaku partout mote peli na ndaku na ba niveau ba prix po na nini po asombaki ba rallonge o esengeli te toke na ba magasin nga il y a une semaine naki ko somba pe nga rallonge natala na lingi na zo rallonge ba komi yango na chinois ata français te ata anglais te étiquetage exact ba koloba nombre de voltage etc exact et na yebisi jeune moko azaki na kata magasin wana na lobby non c'est pas normal biso to yebi ki chinois te matin en français te aïbsinga ate maman tout ça la koboni il faut qu'on dima et mentalité wana to lingi to longela na ba congolais kondima makambo nyonso ko accepter makambo nyonso non il faut makambo échanger tout ça na ba norme na ba domaine nyonso batu balobi yango kala mingi te bana ba mususu balobi o bazui 75% na examen d'état solo la na ye na lopoto ata muke pesa ye dicté muke eloko moko te donc en fonction ba critère nini ba pesa 75%. Donc makambo nyonso na domaine nyonso lokola balobaka na lopoto ezali processus transversal mais suki wana te et suki na briefing na présentation ya expert na biso Bertin Tumba Bouloulou non on doit continuer puisque binomoko boyebi année prochaine eza mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale et l'année prochaine eza penini président na biso Félix Antoine Tshisekedi a kozwa flambeau ya président en exercice de l'Union africaine ba dossier ya ndenge wana et kwelela ye donc il faut et le lobby toute chose a un début eza e bandeli réunion à l'élo conférence à l'élo eza qui plaidoyer eza qui pona ko éveiller conscience à ba congolais makambo nyonso to comprendre te l'élo mais ekosuka l'élo te sikoyo eza yongai mama bato nyonso bazwi likambo yango balobi il faut tokenango liboso lokola orateur alobaki ba métrologie eza science ya mesure okene na wenze ekolo eza boye okena mboka na région mususu eza mesure mususu mais comment on va se retrouver lobby dans le cadre il y a zone de libre-échange et lingolo banini Afrique mobimba bandimi que tozala na marché moko kaka unique ba marchandise ekotaka na mboka na biso batu bakotaka et tout ça mais ce qui biso tozana ba élément de mesure te tokozala biloko bambaninga et kokota na mboka na biso mais biso tokozwa moyen koteka te d'ailleurs tokomona ngo oyo babengaka balkanisation économique et si ebandi c'est des gens en marche nga journée à l'élo na sepeli mingi na pesi kutu merci na bino lokola boye ko couvrir na remercier batu bayaki po eza vendredi quand même eza jour ya semaine eza fin ya semaine batu baza na ma début ya week-end batu baza na ba souci na bango mais bazui temps baye koyoka bato mingi pe balobi na yeba ki problème ango te na découvrir na ba échange tozui kasi pona lelo tolobi merci mingi na madame Angèle merci mingi papa Mardoché vraiment merci lokola boye ko couvrir activité all voilà